Bo changer. Bo comme il peut ko finga bandoki. Yanga benga bino bandoki. Ba hypocrite. Na bi bino ko neutraliser pe mobalo ko essayer na se. Bon mekanga kaka. Vous connaissez couteau. Po ana fulote mon héros. Héros fula matemo ya sakanate. Mais so ningo beta mo beta ma. Voilà mekanga. La vidéo. Oh moi muto asala muto asene vidéo de la sika zo recharge bana. Ya ya, eza cuisine interne. To ana poso obimisa. O mengane na zabo. Na na ba réserve belé pour na ko Mbappé Zamba. Na on dit malanga retomber. Nga ndima retomber. Ata longoli kombo wana vérité etikala ka vérité. On comprend. Akomango oui. Et otika ka ata lelo effacé. Mais batu ba monaka ya komaka kombo. Yo, on a 12 ans. On a 9 ans. Moi na so ko 19 ans ya moto kolo. So dis maman na yo lobike. Ngai bana na nga zo considérer bango baza ba orpheline. Non. Et là qui c'est que papa na bango akufa. Donc so yo a 20 ans et quelques. Oyete olo bana maman na binote. Papa na biso akufa te papa na biso azala. Et là qui c'est nini? Tu cautionnes que papa na bino akufa. Alors un mort ne se balade pas dans la tatouage. Père wana akufa tang bango babomaka wana. Tu comprends? OK. Donc père wana oyo ba balba ki akufa na ba tatouage wana. Ako se balader sous biso do africain maloba. Ako se balader sous na tatouage. Yeso mwana muta kufa zo tanga na tatouage. Ils allaient rater. On m'a pas vérité muso bino bokena na manquement. Mutu so akei so ki se tatale na nzela bino bobi manquement. Tatala linga tenga matanga tengami. Mwana ye alinga so ki se na nzela bino bomoni o mabe papa na salite mais ba moko bo condamner mwana. Ya eza malamu te. Donc 14 ans ba shisha solo. Est-ce que vous avez une cola na passe na nani? Quelle a cola na passe na motema? Mon passe ni. Parce qu'elle a cause à cola na passe na motema parce que fallait andimate que moi na za moi na. Là donc on la vérité. Après ça star mo pe mukanda, on reconnaître en côté. Oh oui, après ça y est. Ça va français là c'est nani keina ipupa. Nako le katena bake. Mobala sundola nga na bana. Ou bien papa bana nga akufa te ata osa elo te. S'abonner na yo, on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Merci à vous tous qui nous suivez de partout à travers votre chaîne GI Télévision. Eh bien, j'ai le plaisir de vous savoir très nombreux postés devant votre télévision, votre tablette, en train de me regarder. Je suis Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Bienvenue, merci parce que vous avez s'abonner massivement sur notre chaîne. Merci de partager, merci de liker, merci de commenter nos vidéos et ça a vraiment énormément plaisir. Vous savez très bien, l'actualité oblige. Les loboyés sur la toile. Tomoni sortie médiatique, il a fallu Ipupa, l'artiste de mon pays, vu par rapport à ma propos et les canaux qui déjà, il y a des conabiso Niki Menga, il y a des maman, il y a Keina na Kelia Ipupa, par rapport à le bac qui est associé na garçon à la tête, parce que y est bah ne baza orpheline, baza la papate. Alors, Fally Ipupa est venu pour répondre. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Tout soit jeune, que Aza parent, que ça la bongoté, tout ça. Il a fallu que na kende vraiment que la bino invité nanga pour comprendre les Azanani. Merci beaucoup à Exode Mikebi qui est derrière cette caméra à la prise de vue et aussi merci beaucoup à tous de l'Arabie.
de partout, hein, là je vois FM 4 fois boss. Depuis Paris, Namoni Soussou, Jibé Koumalouta Levra, pétrolier de Dallas. Hein. Donc merci Nayo. Merci à tout le monde. Vite quand il la patrona, vite film Sikezo Kota, fille mère. En tout cas, allez-y consommer famille Libota Mobba et que ça l'a vraiment plaisir. Je suis avec Diamant Kalanga, Boyebiye, une comédienne, et puis Azamuto Bolinarani na réseaux sociaux parce que ça la banalise kitoko. Mais aujourd'hui, je veux la recevoir sous une autre facette. Parce que Azali Mama Leki, Yaniki Menga, la maman des enfants de Fali Ipupa, Oyo Fali a été répondre à l'émission à Papa Mopassou dans la poto. Donc, à l'objet que non, je dois parler parce qu'il y a des vérités Oyo Batbazoé batté sur la personne de Niki par rapport au tout le Belakaïdan. Alors, Exode de Fungolanga, Bamona invité Nanga, comme je viens de le dire, elle s'appelle Diamant Kalanga Boyebiye, Aza habituel IAG Télévision. Maman Diamant, bonjour. Bonjour, chez Mima. Boni. Naza bien, Nangoba Nzambe. Naïa, bonjour à tout le monde. Vraiment, c'est la reine de l'île, Mesdames merci, grand merci, pardon, Chef Kano, depuis quelque part, voilà, maman Mimi Mboyo, maman Mimi, pardon, Boudi, Ozui Edim Poudi, Ozui Tonto Deyo Masoudi. Oh, vraiment, je suis moi courage, na musalo na salaka. Vraiment, nazana Singapour les non loba. Le vraiment, cher internet non loba. Non, mon abanyama babimi belé ba ocha makelele ba loba. Dikamo yebité alinga lobela on ba ndenge mo boye. On va y bakake, yende yebi koloba vraiment. Merci non nzamba pesinga souffle de vie. Parce que yenda nzamba konja souffle de vie à diamant. Le atayo meki okokate pour ça ngapelo te. Nzamba zawana na katikati na biso mibale. Oui, Nzambe asa opposé nga ya webika ndenga na tokenda. Nzambe asala nga na yo. Oleki Nzambe te. Loko oleki Nzambe te o eloko te. Wanu eloko te po Nzambe ne a danger. Voilà. Donc Nzambe ne mokeli na nga na yo. Soka lobi ke to lamuka te to lamuka te. Mais yo mutu loko anga ekela mwa Nzambe. Jamais ko pimela nga pema. Ah, pour Nzambe ne to pesa nga. Loko Nzambe apesa nga pema. Nadja. Voilà. Merci beaucoup. Comprendre déjà que Diamant Kalanga oui bien déjà n'enga salara sarani et bon balkam na gorge te. Diamant Kalanga on l'annonce nanga que na yambi maman Leki ya Niki. Voilà. Batba comprendre maman Leki ya ndenge parce que musu pe ko la bokola quartier moko au vanda venir moko ba we bani ba par alliance mo pena direct. Maman Leki na yo e pas Niki ngeza ya ndenge. Bon, avec internet, nous avons posé un bagnon sauté, nous avons expliqué boye. Quand on a lobby, maman Leki Niki, oh ayebi, oh ayebi te ya oyeba. Pour nous avons tinate, nous avons pu que ça analyse belé ya ndenge ngana eto yeba. Na ye ka rapona lo ba vérité sur makambo ezoleka na internet na YouTube. Parce que internet est mo pe ko sa biso. Au moins ils sont aussi les kambo mo lo ko za analyste. Babengi yo kaka oyoki olingo sala kwa yo yebi nyonso oloba te nga liboso avana loba naza produit à divorce nga na yebi divorce na sina betela mino lisolo mukie na internet aho ngai papa na nga cha mama na nga zemi na 15 ans akima te ba famille na biso zanga matata akima papa na nga ko retrouver nga na 27 ans na souffra na yebi souffrance wande ezalaka ya divorce na mona passé eloko mususu so yoki yango avoke nango bandemo boye fola pa mikota na kati na bon bino batu bozo na ba divorce te ba mama no ba divorce te boza na ba parents na bino esika moko boza santa tumutombele peut-être boya na internet po ba relaxa o boza mais nga za produit ya divorce ndena yaka na internet pona rotalisa pe baningo baza même kananga bazwa pe mayele Diamant malembe parce que moi malembe parce que la monozo mata trop na boye ba traiter moi na bino maman moko insensé voilà ba PC ba combo ebele ba PC Niki Menga a raté éducation a éduqué bana ne bien te par rapport que Niki aleka na TV kolobaki yende nga za bongo bana na baza na papa te
parce que soit tu ni ba ne ba na papa te oh vous te que na ki toke malembe j'aime toke malembe voilà Niki alobi bana na bazana papa te faut pas comprendre sur internet tout ko ça tu comprendre que pourquoi Niki alobi bana na bazana papa te pourquoi fali pupa ye moko aleka ki abi muta komisa ye papa eza nani nana ketchup mabosani ke muta pesa ye mukanda za azwa mukanda pona keina nga je m'en fous nga za muta mutu te je m'en fous na lobaka vérité rien que la vérité nga akoya te na likamba lokuta na fondé na nango na plateau nga na mamba lokuta te ye moko bandaki koloba tango bandi koloba eza lokwa linga emilie bana wana voilà eza lokola emilie déjà parce que alobi yango mpo ngani na sabo mama nde na sabo na obokola bana nga na pasi nakoleka te na obake mobala asundola nga na bana ou bien papa bana nga akufa te ata osalela oyo te nakobomba ngo na kati ya motema nakovanda na bana nga faut mo comprendre eloko mo Niki abanda na bakei na depuis abota bango depuis abota kei na 10 francs motu te tokosaka batu te eloko te moko ya osakana te tokosaka batu te Niki abanda nango na bana wana baza bana mike peut-être moi bongo bapesaka social esunga bana moi lipa moi mayonnaise oyebi bana poto nde bazaka moi eloko moi classe bana batanga moi sona sala bo bundana soki nazo bosana te Niki ezaki au premier voyage à sala na bana et cause à 2014 si je me trompe pas aka na Kinshasa mbala liboso ba keina na kelia banyata makolo na bango na RDC Congo bayana na mbongo na bango moko ba ko visiter mboka po bayebi ke baza ba congolaise ba ko visiter mboka na bango avant to loba likambo to tala moi so souffra em so kabaki ndambo kibolenge na ye pona bana na ye bazala o lelo boko mokumisa bango bana star apesa star moko pe mukanda wa reconnaître ngo te oui apesa ye so aza français lelo c'est nani keina ipupa po abota makande azwa mukanda tokosaka te naboyi te nga naboyi yango te nayebi te so ozolandanga naboyi yango te aza papa na bango fo azwa mukanda na esika ya bana na bango mais ntango ozwi esika ya bana na yo ozwi mukanda fo otalaka mpe na nsima bi rétroviseur basala yango mpona otalaka na nsima otala mpe makambo oyo otiki na nsima obie nini yango ezolandanga na nsima avenir bakima yango te ekoretrape yo bakima yango te yo obokoli no te oleki bana mama wana bokola apesa bana na bolingo nde asalake bana wana bakendaka pa papa bango est-ce que yebi ke keina akola na pasi na nani keli akola na pasi na motema keli akola na pasi na motema parce que fali andima te ke mwana naza mwana ye leo tokundola vérité voilà apesa mwana na pasi mwana na kola na bapasi moko boye na motema ke papa na ye awanga na ye lokwa mwana andima te mais mwana wana yaya nga ndima ya prison te po ezaka bongo omoni awa na internet tokenda nango bongo le te jemima nayebi mamu na oloba omoni te nafinga te nga nafinga po wani naza mal éduqué te naza bien éduqué et puis bien instruit voilà ngai naloba vérité mais ba vérité nanga na ba dossier na parquet tale bien na finga mutu te ti lelo bakanga te ba 2 ans 3 ans peut-être oh lisusu ya okuta ya ba inane nalobi bana bakola na pasi mama ni keli aza mama ni ndo ya grande sœur nanga mama ni mama ya Niki akola na pasi moko bona mutema mona yaya moa azokende kaka lokwa aza papa na kende kaka aokende moya tikalaka on dirait aza considéré te mwana na kola na pasi na mutema siko bana ata bakoli na pasi moko boye tango bani baseka kaka mukie yo leki so sala émission donc bakeno bana me baseka kaka na 2023 ba année tout passé baseka ya chance na okumisa nzambe nde babike Niki abo a éducaté Niki a éduqué ba ane bien
bref Annick aitika makasi aidika te ya tika moni netingane na zabo na zamu wasi tango na la pasi moko bonga na omona mobala kipanga to za mbongo to loba teke mobala zanga mbongo mobala zanga mbongo ça se comprend ozo comprendre que mobali wana za na mbongo te on comprend ozo comprendre papa mino za na mbongo te ata okipe bino te c'est l'autre mais tata ba ke ina za star mudo so hebi aza star ya munene ya mboka comportement oh c'est là comportement ngai comportement ngana kondana batata nyoso ba yaka ke comportement mama ne sali ke na tika bino faux papa wamba faux papa papa penza o alingi mwana o mwana tiso baluba e pa biso bakasa to bwaka bana tata botina mwana ndumba alaksa mwana e e pa biso ndeto ba na chiluba kweti kwa bujimini to e pa biso bunga rate e pa biso so muto ah bota tala mwasa ndumba osola na mwasine moi si mon bon kenda ngane kaka na ba système moko boye ay ko yesa nga za azem mais na boye ko sa test na moni ba na ngala comprendre ba on a misapi mo ba très est-ce que to ko zo ba mama baluba nyoso ya mokili na pesi bino mbote ba kwantombolo nyoso be na kazadi boza mutema malamu pe mutema munene to aba jif yango mona to za mutema munene mama baluba nyoso ya monde na pesi bino mbote ba mama na banzimaka ayesa mbane oh poke na kolanda ete yakani na kati ya ndako to tika kabana te biso bakasayen so moni kasayen tiki mwana se kazan chor mikondo ozo chor penza so kazan na chor te mwana kolandele ti suka so ki kolandele te bande kone ba kolandela e okay yo leki olobi osala na liste na yo olobi ke muta komisa yo mwasi nani ma papa eza mwasi na yo ngana yena otanga bakomba bato ate eza mwasi na yo ok tangu yo lobi oye nango na internet o mokili mobimbe talaka nga diamana ko ifana na nga boye nani yaya jemima nga ko fana na nga boye ko sanga jemima leki afingi yo nakota na nga na tele na nga émission na taliti na seki na nga na banaliser na nga na lexi mais mutu so azaka bongo te mutu so tema zo ba choc ebele elo moko amuke piu etumole mamo mutema aloba oniki peut-être akoye koloba wana ba mama bino boza ba mama botika kondana na baba ninga na bino pe basi ya makalanga olobi lo mo a très important que artiste aleki alobi ke muta komisa ye papa ezali nana voilà c'est par rapport na respect au bana na ba pesa que papa si ko ba kena ba pesa ke respect oh là là lokuta wana lokuta makasi pe lokuta munene kena na tele mata atake papa na bokola ete atema bazong tsela tatene maloba so azolo ba eza par rapport ba piki ona loba yaya zaka bongo to kena na ngo bongo ya na basika te yaya to na kilelo ela bino bobo sala ezaki ngama yoka omoni ngama amake papa te omoni ba vérité musu bino mokena na manquement mutu so akei so kisi tatale na nzela bino bobi manquement tatala linga tenga matanga tengami mwana ye alinga so kisi na nzela bino bomoni o mabe papa na salite mais ba moko bo condamné mwana yaya eza malamu te toka tozaka ba shisha solo toka tanga makambo na bosembo toyaka te tozala wana te ngane to faire internet totala internet ko betela ba tuma boka tamu tolobi likambo ezanga tina yo betele bravo te to ko évoluer te to sala so muto asali mabe aza artiste na bino boye se te olobai mabe mo ko to na pendo lobaki olobai mabe te bongisa ngo mwana mukie aza mutu ayoka pe ata uyema oluka amsu omona batela biso camera bo camera lisu nango eza bato pe bangisaka mutu so ata lisu camera bo amoka ne ba oloba ba question musu ba tuna tika kana bimisa mengai na senga nzambe merci naza mama ya gorge pasi mais naza makambo supe na melaka naza so na internet na bike o mokili mo mezo tala na lingi na bato ba pesa nga raison te to torte na yaka na vandi na tali na obimisa nini na oloba nini mais maman leki ya niki menga bon moi te moi non pas la part de responsabilité na marambo nyonso yaya si aujourd'hui tangu mama ngana siliki et ça par rapport oh yaya ya siliki zela malembe bana baosani baosani kindumba ata longoli kombo wana vérité etikala ka vérité on comprend akomango oui
erotika nakabo ata lelo effacer mais bato bamonaka ye akomaka kombo ado esa nango lote ngape namona bato su bakoma mibali na bango babeta batatouage baboyana mpe na mobali akenda basala vie na ye akoka mpe koeffacer kombo wana te donc etikalika souvenir ata olobeta yango kara eza na problème te ata elongwe mais eza grave na kati ya motema po ti abetaki yango uti na kati ya motema na ye alors lokola uti na kati ya motema ata effacer na ye bokilo osenelo te non, bien par respect. Par respect, on tient à répondre. Na répondre batou. Oh, bah ok, na ngona bandenge wana. Na pena za mutu na kenda pena bandenge wana. Mais na est-ce qu'on a éclairci bango? Na est-ce bango baza ba maman, baza pe batata. Bango pe basundola bana. Batata mona basara. Muninga lobi likamo ya mabe. Oui, baza ba irresponsable. Ya to solo là. Omozo mutu azala mutu asene video nde lakisi ka zo recharge bana ya eza cuisine interne to ana poso obimisa omengane na zabo na ba réserve ebele pona ko Mbappé zamba na ondima na retomber nga ndima retomber mais na za posa te na ota bana bazana kati wana ozo comprendre yango nga za na ba réserve pona yo répondre na tali bana bazana kati mais to tika lokuta so to ya na internet to ya na masoa lokuta te. Tu as ramassé la solo et puis cher internet, bino matu botala rabiso, bosunga rabiso. So mon émission moi l'équipe doit sali mabe. Na bolingo nzambe. Boza batezela, boza bato mayele, bo encourager akate. Eza likambo boko ko encourager. Eza be na likambo oyo, boko pe ko boya ngo bobite. So esalami bo esami pona bota munoko. Ebeta libaku. Na kozo kanda moko mona otolo bango na bandela. Na maîtrise en hôtel ko gérer kanda na ngate. Na bi likamo par rapport à likamo jemima salinga. Jemima pesinga pasi moko on a ndima te que jemima. Na banda ozela ngote pa na yo. Mais na moni bamo bimise ngo salinga surprise. Oh yo pas da surprise. Na be na solo surprise. Aigle sorti na ye eza bien justifié. Aye ko répondre maman ya ba keina parce que maman keina avec non ba ne baza ba orpheline. Ate ye muto banda ki ya to sa confusion te. Te to sa confusion te ye muto banda ki. Oh là là, ouais. Ya nzembo. Alors bon autant alobi. Et ça la rapasi. Ya to za batu. O moins so possible boti hein. Bana baza déjà na carte. Moko. Oh mais za artiste mboka te ya. Biso so landa yango. To bina ngape yango. Kwa za artiste mboka. Lokwa bini saka. Ya za roi ya rumba. To boya ngote. Échanger te. Ngane mna baptisé roi rumba. Voilà, roi rumba mais tout ça la mambo bien hein, ça la biso bien. Biso to ta bien indiqué to ya raté pour nos finga. To ala kwa bateau te bazala mukupa. Mukupa za kwa bateau bazala liboma. Na elanga ope. Et ça mo ba sekele. Na ese ko to mona ba on internet. Et là ko habite on dirait dans le muchope bobokele mungu hein. Ando ninga dans les pamba yemo ayo mama ba osala te. To lo ba vérité ça biso bien ni ki menga na pesi mbote femme forte. O sala rapenda ke bana na yo bazala o raté éducation te niki aso na raté le liboso soko lobi niki na ebisa yo so mo niki akomi koloba yoka soko moni akomi koloba eleki ndelo nde akomi koloba ngana oyebiso ponga na yebi bango niki aso na raté niki aloba te so moni akomi koloba eleki na mama mususu et puis bino basongi pe oza pembeni boza so ozwi likambu boye ozo chango ai o chango muscade ozwi gubeni o tena kati obongi sa pe ozwi ki major che oye nango yo kopesa tango yo yoka muteme se beba o ndeko na bilala ba muteme na ngese bebi pona biloko olia mba moko piu flamme kapaya ondimi aloba tango aloba na sima ta bokene sika moko bolobi amoni mekamanga asaki alobi aza mayele te endenga aza femme sincère nde bo benga yo ndo la femme sincère parce que la muté à mabe tango yo kilikamba muninga tango zo ya nango pa muninga yaka nango na ndenga bien bina batu boza makasi on transférer be mission on mona mission bo transférer ngo na sengi bino bo transférer ngo parce que bo sala nga di ma publicité. Ah, maman Lek. Ça bien quand maman Lek et ça la bien. Donc nous nous reprocher Aigle la sortie mais nous reprocher pendant ni famille à Nikimenga. Mais ça te reprocher quand ndenga lobi que yango ka alobi vérité par rapport à ni. Ndenga lobi c'est vérité. C'est vérité te yaya. Bon reprocher ni. Yaya. Kasi on a autre loba awati. Et là on ka beta ki ona aloba mabe. Et sona ki mabe na mato ya bato. Aza ebembe akota mwana tatouage te yango de suivi yango longola ya reçoit bisote ye mdo yeba
po ngana na mona te mutu oyo aza vivant alobake naza mowei kasi fo osala makambo malamu mpo bato mpe basepela te so osala makambo malamu te bato bakosepela te nga azala na ntina olobebe te ngo nayebi so na bi ngai nabomba mutu na kati ya motema nazala na ta nango mpenza navandaka na bilelo nabombi mingi motema nange ezobima nazwa cirrhose de foi nabimisa naobimisa mpo ngai nayebi so na bi toyaka na monde oyo ya masumu oyo mutu akataka bato mpe meza nzambe kandi nalobaki mutu ya mokili okatanga mpe mamoko te osakana te epui osanga mpe loo te mutu ya mokili mpo naza moninga no mutu ya mokili ngai no topema na pema nzambe donc nzambe nde mutu lokola nzambe aposa biso pema yaya mutu baolia ngai epa nanga baliaka bato te bato bakufa na liwa nini baobanga liwa ezaka nzela ya nzambe so nzambe lelo alobi ya diama kweya nango na kwei me ngai moko bakwesanga naza baoba eza pasi me nzambe akwesanga lelo te parce que naliaka na nzungu ya mutu te nadefaka ya mutu te nalukaka bato na makambo te nayaka kosalaka droit de réponse so yo otumbolinga ngai nayeli yo natumbolaka bato te ngai eza mutu te akovanda asalelanga témoignage azobake diama atumbolaki nga ayaki bo ngai atumbolaka mutu te mpo nafulaka nanga mutu te na mifula yanga moko nasala publicité yanga moko alors nalinga nanga osala mutu publicité te mpo nasala nanga agence ya publicité te yango nasala publicité ya mutu te na mifulaka nga moko nde naza bodiamant na ndenge nanga diamant la star muluba mwindu mukwa tombolo mwenaka zadi benaka zadi nyonso bazala na fierité so bamoni nga batayi bo babia te représentante na biso ye wana Maman Leki tovandika côté ya makambo ya sortie médiatique Aigle à se plaindre alobi mwana na yeke na oza yaya liboso plus de 20 ans tango maman bango alobi makambo na pourquoi Keina ko le bateke non maman le papa la bon tango ye pa lobaki pwani makosi sita lobaki papa pwani oloba makambo boye amoni siko eza vice versa pona nini tango ya lekaka loba makosi sa loba eteke papa pwani ozoke tala so tali na page ya Keina mwana mwasi oza na bolingo lokwa Keina aza te kota na page ya Keina omanda posta bandeko na ye nyonso yango kasi nayebi so elakisaka ke ata papa na bango misusu asalaka na ye mosusu eloko te toloba mais apostaka bandeko nayebi ke yango baza basan na ye tokokabola bango mpe na ye te mpo baza makila na ye nde soso bamashe ya mumene mosusu ozobwaka mosusu ozomela do baza bandeko na ye mona aza solo te na bi oyo kiyaya kiyezaka nde boye Keina posté bandeko na ye keke do esalaka bien félicitation ma fille zala bien koko na ngai asalaka ngo asalaka bien siko eske guerre zela o mama kokende nanga bongo te nalobi eske guerre oyo ya papa na bango eta innocent aza artiste ya mboka bango mosusu baza artiste ya mboka Keina aza congolaise malgré aza français eza na problème te nga siko so papa na nga aza ennemi na mutu na mokili mo nga mpe nakoko koma ennemi na mokili momba te toza bato ya masumu toza na mokili ya mabe yaya eza na problème te ya biso asepelaka mpe na nzembo oyo ayembaka aposte so aposte eza nango na problème te kanda te esuwa te tika wana bino nde bachroniqueuse bolinga nde kosala banalise ndenge wana ezala te jemima pardon te bongo te bozomona mpo bino boyo komona yango nsima me nga nanda omonaka avant bakota na problème na papa anda poste bamusicien banazar bamisien ebele anda poste bango aolekisa bango aoposte na ye aza ne mwana bato oyo alinga ye mosu asepela na miziki na bango akota na konflit ye aza mwana kande uto oloba mwana kokota na konflit ya batata te ezalaka te wana baza batata bayebi ata lelo innocent na bokilo na nga balobani te balobanaka kaka mpo baka bamusicien aza bokiloko ex bokilo nabongisi yango ex bokilo azalaka wana okosi azalaka ex mwana azalaka te te ex bokilo azalaka parce que afanda na ndeko na biso te ex bokilo soki azalaki ke bazaka ti siko nakopesa barespect ebele bokilo me nazopesa mpe kaka barespect bokilo mpona nini voilà nazalaka bakenda na mérite omona bafoto te ebima ototunanga mpo na songisongi oki ototunanga mpo otublenga yaya kopakolanga buzoba te kopakolanga buzoba te yaya komi bufota yaya kopakolanga te voilà. Toi, maman Leki na plateau ya Niki Menga.
Bloco copain qui a école loba. Là était ce qui il défendre mais a école vérité. T'es ngana défendre mututé. Moi né insensé. Insensé voilà. Ya on a lobby. Ah ya ngo swinga. Moi insensé. Ya on a lobby. Ya. Ba niki asa poto na bana. Avant ba commander ba na ebite so siko atiko beta bango. So moni kuba oniki onda ko tabana okondi mate baza na poto. Oui. Et puis bana na ta moko ta hotel malo baneke na ko benga la police. Biso baluba to beta bana makasi parce que biso beto kola na fimbo. Ba mama biso baluba so moni ata mama muluba bokoli mwana ye moko. Mwana abime police ga ncho. Andoki. O biso aya. Donc niketika nani kaina tika ko funda te. Afunde poani. Niki azama zala nini sensible na téléphone na yo donc quand tu as téléphone on musika te da toujours porter na téléphone non. Tu es bien perfection et tu un message ya ko benga yo ou ya ko se présenter ba tinda na téléphone. Quand tu ya komi bongo, ya da message que papa makambo yo lobi, yeba ko na funda yo. Ah kasi ata fundi. Ba fait un peu ba funda ka ebana. Ezaka bon. Okila ngo eza bon donc ka bon. Tango tambola be. Ya on a encouragé les malins. On fait do ça mabe. Bino ba so mdo ça mabe alozi maseke na mukilo te. Ke ezala ka ba ba mindele ba ko ba mindele ezaka nango. Ba mundele azongisa papa bango na nzela. Azongisa papa bango na nzela papa. Faut tambola ya baza siko na poto. Ba osela kimundele. Ouais, le yo bosani ke kuna ba osela kimundele. Ah, kuna droit de l'enfant ezaka mais ah pas biso. Ko boma mona nzela banda tongoti ata place au fundo te. Mais kuna eza kawana te. Kuna so mekika abengi la police. Eza ndenge mo te la biso. Oh, ebi mama le bona saini. Koko ya keina. Na fingi. Tango beke non ake. Oh, kasi ngana lobi yo muto yebi singango ngana yebi te. Tango sala ngote. Ya. Zoka za posa funda. Kasi. Toza posa funda po bana pe baso ba droit na bango sili. Bana ba déclarer nde ba droit na bango. Bango pe ba se retrouver pe nde baninga bazalaka. Ah ben oui. Ya. Toza ko encourager ba funde ba boma ete. Soki mwana moni eloko mo papa sale za mabe. Et pas na bango na poto ezaka normal. Akei afundi so afunda leta boma mutu te. Akofandisa bino atuni mwana no afundi yo. Afundi yo pona boye. Siko maka mwana lobeza ya lokute beza zote eza solo. Bon siko etanke papa yo lobinini. Bobongisa na bana. Bana pe bana ozwa droit na bango. Po baza pe bana ka ba uti na muchopo na yo. Bazwa pe droit na bango. Esili. Eza likambu te ko ba encourager basali nini. Te comprendre que ndenge ke na posta ki na page na ke zala connecter na téléphone na yo. Donc te comprendre que na zo linga fula papa na ye. Koko ne moka lobi. Mondenga te ngana lobi eza mabete so afundi mendenga na ebeli keina. Keina ko tika ko sala ngote. Aotika osala ngote zaka batu ne bazwaka likambu. Bazwi te aotika osala ngana ebisio. Keina aotika osala ngote amutu amayeli. O comprendre? Aza mutu otinda zate. Pona poto batinda bana. To mai keina ndenga zakana. Keina zana makambu na yemoko. Asalaka. Te azana makambu na yemoko ta salaka. Mazaka na raisonnement na yemoko. Na kolo babongo. Soka za likambu na ye oyebise likambu e mususu. Pasa na ngwa sena analyse. Balance ngona no. Likambu ba otinda ngeza malamu te be convenir nango. Eko sani eko sa. Te mama. Na osala ngote. Ah, aza mutu amayele. Ah. Elo na sepelane azamuta mayele bana ndiki yo so ba mayele makasi mutu esala ka bango makasi kelia malgré ba vidéo netu azala ka elongi triste kasi na ebiso makambo etungisa e makambo etungisa yango na sikonde papa asala ni mobota asala nini tango moni kete na sala mwana na ngai eloko moboye pona sala lokwa na bosanisa na sani ah voilà merci yo moko lobiango yo koza mutu na bango yo moko lobi. Tena mutu na bango chronique. Yo kasi na zo batene jo zo lobi. Na zo comprendre maleme ya buzoba. Na zo sala musala la ngai. Simbaka na ningo chinga ni ya buzoba. Mama leki ya mikimenga. Tende obi musala la kebe la buzoba. Buzoba. Te. Bina bozaka bongo to yeba binote. Ba chroniqueuse bokabona mamisu bakenda bata fere, batusu bata fali, batusu bata nani. Te bokabona to yebi bino. Ne lobela noso to loba. To kena noka bo to yeba ke. Azoke. Na comme c'est fali. Na poser ma question par rapport à ma propos oyo, ya eko répondre na makam oyo. Je me pose ça émission. Ezaka bo to kena na ka. Ba propos no bo yaki na o eswa kipenga. Ah oui. Ba popo no boya ki na ho eswa kipenga parce que na toza batu
yango na bito za mokili eza ya masunu moko boye to ba rapende to kenda na makambo eswaki na nga ba petite na nga na linga ko makasi ne okende na niki eswaki nga moza petite na nga na linga ko mingi yango boye na eka na plateau na yo nde na eko répondre na eko claircir batou donc photo ye ba rande to sola yo za petite na nga muto ko ya na eko ya mbanga ta bina ngaki boma jemima na osala ngo te moko osakana te parce que nga za muto sentiment te kasi yango na yebisi yo te ngai na ko osala ngo te ngai na zabo bakotela nga microbo ata basimi machete likona munduku basinga bi boma jemima osali ngelo te ofinga ngate na yebi vina yo te na ofinga nini po internet amuto yebi vino te ayaka lobi banga balokuta po atalama na bino bato botala biso so ka muto finga mo ote matoi na yoka boyoka ka nini bino boyoka muto na lokuta na ya luka base na ye bino bochele matoi ay bo sipe bandi ko commenter biso to ba vérité bo oke monsieur ezanga tina monsieur ezanga mutuna makolo elo ni na ngalo bakio alobi nini muto liboma zakate bino nde bozabata maboma parce que bino ko bo comprendre te mangambo biso to sala c'est que bino nde bozabata maboma boli abe oui on a so mama so o seki makasi mo kalanga boye na vérité avant ma gorge makasi maleki ya niki omonde alobi nga pe na tumbe niki donc ça veut dire que soko lobi vérité mo be bino tumbi soko lobi vérité to lobi na mangambo ya bito ko ndo kotela mutu no koti kaka eza bongo internet okenda na oka bongo yanga na biso linga ko mingi ndela linga la patrona belvi kandi mbote na yo babi nga akomi famille bota ba benga ngayo yako zombongo ofinga belvi na ofingelo nini osali nga pe nini onga na ofinga ngaza ka mutu abongo te nga mutu ko somba nga na oyaya nga mutu ko somba la patrona nga mutu ko somba nga na mbongo te na mutu muntu te yo camarade nga to la na yo sika moko to respira to lia pe sani moko na ko ya te na lolenge ka bo sengelo te na finga $30 et à combien francs 23 combien 75 69 000 69 000 et quoi babundo de kwangana yo te ya nini nango so siko na le na oliango ekitanga te ete manga la gorge po sengelo te na ubomelo nini parce que na kepane na memele ka bana na na komi na biboko zombo pa mama bino moi ata sa bi masombe ya bango loso siko ngana okende koteka ngaza zaute na za zaute bo keba na ngaya nga ezaute bo keba na ngana webisa bino bato bozona bino chance ya kokoma ba journaliste na internet po basaka na l'esprit bato bo keba na nga makasi $30 eze loko te ngana mutu te na yaka la pona boma bato pe na za ndoki te bino ko baza kindoki na bino boluka bato bo associé na kata sorcellerie na bino ngana adi ya makalanga muluba mundu kande na loba muko antombolo ya makalanga ngalula na landa mibali alors mubali moko te akoya kwesa ngapo ngana landa mibali boke bananga bambonga mio sanitaire boluka bato bo pesaka o ba finga bato na diffraction nga finga mutu na diffraction te so mutu akoti na karo na nga wana nde bomona ngane na kata bilamba mais so mutu akoti na karo na nga te na ofingela ka ye nini na za lokona ofingela ete na za camarade na ye ya long date bato ba komela ko pona ba position on va la position mais pela ndime kaza na famille libota marie jean pas ndime ka famille libota OK mais n'est pas bien dans les abakou boka ba ekomi bon comme bon mais ça fini belgi manes kama ko ayama yo théâtre koufi bandoki bobomi théâtre bino penande boyo boma théâtre po ba mikolo baza ko bana mikie ba mikolo ko ba mikolo bo pesa position te yango mo qui pédé comme makasi na monde théâtre qui les exhibe donc et se multiplier parce que na kati na bino mutu apesa muninga conseil azate botambola kwa mupepe piu mupepa kaina ezotelenganisa bino OK bo piu eloko zo sala rebite kitoko te to bomi cinéma congolais to bomi bino batu boye bana na bino boyaka retourner ba benga koto 50 tableaux 30 tableaux mais bolingana te bobomala bon siko biso batu yaka na biso tata 10 tableaux ata moko ya litanga ta la patrona nazorate ata moko ya litanga ta nazorate mina finga mapona yo batu bavanda abengi nenga bamona numéro na pesa ka bobo sanga remarque ndengo lobaki ndengo salaki mais siko na kamwaka nde muto ozoka numéro na kote nga na WhatsApp mama nde finga nga
Na to yebi yo, on nga pe sa position te, ota famille bota, tala ye, actrice mo azanga tina, azanga succès, bo nga ese na be okosi. Na za succès ota linga po yebinga. So yebenga to nga otala ngate. Nganaka. Baptiste to sunganaka. Ba mikolo na kati biso to se belé, mais to bungi rumba to comme le roi mi pepa kaina. Que bon se retrouver sika mo bondima été hein. Ya mutu fo sala. To mi benga to abata mayele. Po to sala pe ba scénario air moko. Po scénario comme on mutu ça comme on sala. To mi pesa kilo. So to moni mo makele nungu to la bato ya to fandisi. Maman ek to ki apesi rapport. Il pas apesi rapport. To ni to ya bato sa musala moko. Et daka musala moko biso to sa. Po bino nyoso ya bo ko finga. Bolega bika na famille bota. Bolega Belfi TV. Tout le monde est famille bota. Oh, bolega na Belfi TV. Kaka bolega sibitima pou bo changer. Bo komi pe ko finga bandoki. Yanga benga bino bandoki. Ba hypocrite. Na mondo théâtre mto baza hypocrite teza kanga. Ponga lo baka oui. Batunyo atika. Batunyo so baza. Batu ngaite. Ngana yaka na vérité, ngana kotela ka mutu te. Na kena pe pa mutu te na simana ke yebise lo babo. Mais nyoso batika ba hypocrite. Faux batu. Au moins na fandi bono matanga lokwa mtaolo bate. Ah bon mona sese na silatanga mona. Bonjour. Boke bananga ya bope sanga ba bonjour te nga yebi na binote. Ya ona matango ya rate. Bope sanga ba bonjour te nga yebi na binote. Bo si ba bomanga kanela za boy. Na tika epaf na tambola mpona mino epaf. Chance son nzamba za rate na vie nanga. Mais na sina kufa kala. Na yabo na seki no tana. Omoni ye. Ke bananga mkono mono nde na obeto. Nde na obeta opeta okamwa. Yaya. Na sportif oyeba. Na sportif makasi. Ah. Na obeta o makasi moko. Ondi mataso to mbato obunda. Po ngape wana. Na za ba pratique pe ba noko na ba lakisanga. Po nga kola ba mbende ba kolisanga. Ba noko na bango nyoso baza ba boxer. Ba mi bande ba kolisanga. Na yebi bende ko neutraliser pe mobalo ko essayer na se. Bon meka nga kaka. Mukona kuto. Po na fulo te mon héros. Héros fula matemo ya osakana te. Mais so lingo beta mo beta ma. Voilà. Mekanga. Merci beaucoup Diamant Kalanga. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ba retenir nini. Nandenga contre famille ya Nikimenga. Vraiment nazo pas ça conseil tant que maman na kati famille voilà. Bato nyonso bazo kabula botika okabula. To sangisa kai mo so likamba olobezali to lobi na biso mais to pesa ka conseil po mokilango esama na liloba. Le kwa nzamba sa mokina liloba photo lobaka. To tika fitilité biloba loba. Tuba. Mabeba si ba embela biso nzembo bata tuba. To tika so yoki ona obaza nani fali na keina bata papa na mwana. Bata ba camarade telo bobo sana. Ba papa na mwana. Trop de commentaires botika. Ebele alobaki asalaki asaki bosangisi bokoti ona ndenga bondoki. Botika ba koyoka na kaka. Po aza papa. Papa ba yebiki wana za mwana ta effacer na ye. Tatouage. Ma yebiki wana za mwana na liboso. Wa commissaire papa na vie. Ah oui, wa commissaire papa. À reconnaître quand enfant dans un mutu tant enfant n'a pas coûté la même micro musu ba pese pe concert lo bayi mabe fo luka bana boso na yebika yo kaka. A luka bana osola. Alors yo musu ambale cheki likolo kilo. Yo landa ka wana po ba pese mo 100. Ba pese mo 200. O tikala ka bon yo. O fula mate. Tika ba tu famille na bango. Ah dédicace na pesa pa na net mia. Moi ça mbiji a même maman na Gaël. Kadi zambala radar. Mon général, mon bala pembe pe kito qu'on a Paris. On a zomona Eric Mbaya Nyembo et a des Action TV. Babi Montana mu fini ku ya lingwala. Mo bala na Deslanda, Kuna mo bala bato na Deslanda. Babi Montana mu fini ku ya lingwala. Mami balingi shimwamba femme à longue jambe. Moi ça kitoko na Londres pe mutema munene. Maman Mimi Poudi, Edi Poudi, tonton Deo Masoudi. Balobi tonton Jeff, tonton Jeff Kano. Depuis quelque part, Charlie Kabasele, ma grande sœur chérie, Charlie Kabasele, Medamukuna, la reine de Lille. Medamukuna, la reine de Lille, femme forte. Vraiment, le numéro plus 243 89 72 859 plus 243 89 72
72 859 combien on a pour la futilité hein ben on a pour finga ndo mesana et ça on a pas finga na bino yango comme ça on ne peut kitoko na sepela na makasi combien on a pour lingangai pour nga teka elongi na ngate pour batu balinganga ben nga solo na mama musala pour sola bien mais so elinga bolinga ebele pe botika ebele tika nga na vanda kimi bozana basi na bino benganga opesa nga conseil mama mondongo lobaki mabe koloba lisubo te boyebo bandeko nga nyoso batiste comédien na lela bino fort na boya rabino te bo makila mino na ngai ata na boki nda musu na omela to bongisa nzela na biso to za na bolingo liwezo ezo pona te batu bakomo kufa ka boya belite ba mort subite ezebele to tika ba confie ezanga mutuna makolo to tika biloba to tika koyinana tournage na yo to ngo katela muningo kata ngunda bokomo kata ngoti na tournage botika okata ngunda na tournage vanda na yo etali yo te ata sola na mutu wana te boko pa to wakana kishasa so sola na mutu wana te initila koloba mabe ya mutu wana ta mbache na casting tika ya mukolo film emo mon événement na sima mbala sima aobenga ete yo zo na eloko te ya koloba po mbongo eza tata note ya mama note ya noko note ya koko note loko eza ya koko na yo te kotika pe ko sa te mbote na bana ngati Tiffany ya Ningalula grâce à Kinzola ni bana kitoko on tamba pesanga vraiment Pamela Misenga moi c'est frère Julien Mapouya mana Gilles pa Winner Joyce Emmanuel batu nyoso bolinganga ngape na lela bino fort so linganga to komi tungisa ngape na linganga nga yote ah wana linga kote voilà merci beaucoup Jeanne na bosa Jeanne ya Rosa vraiment to za mama lopango et pas Jeanne ya Rosa motema munene ya ona senga bino nyoso boza ka kwa Jeanne ya Rosa motema munene benika pinga pardon gazoza chic dame bobo trésor Judith Kabongo vraiment merci la famille na nga nyoso ba deux so ba linga ngai donc gros bisous na bino ba kwantombolo nyos. Voilà, merci beaucoup. Tous les plaisirs étaient pour moi de savoir que vous avez belé branché sur GI Télévision. J'avais reçu Maman Leki propre Yaniki Menga. Vous avez suivi ma propos naé, elle a parlé. Comme je le dis toujours, les propos tenus, ça n'engage que mon invité. Moi, je n'ai fait que mon travail. Prévenez qu'il y ait moi le bic et ngalaza mutuya aigle. Oh, nando sala ka musananga. Merci beaucoup à Exode Mikebi, donc qui était derrière cette caméra. Et merci beaucoup na bateau sur na Jemima Ibele, famille Libota Mobimba de Belgique, quand dit la patrona. Donc fille mère tomoni na kati kuna mama esengwaza na kati catastrophe manoka za na kati tomoni age Omar Yazali donc yemoko la patronne za Coach d'Acosta. En tout cas je vous dis consommez ces films qui va commencer demain sur Bellevue TV et puis na Candy Star pe ba film na biso ezokende biso za la partenariat te nyoso za la Bellevue yemoko voilà et merci. Pourquoi FM4 Fabos depuis Paris? Demain, on y a une couche à table, la personne beauté, la personne beauté, na Prince Luamba, la personne beauté, la Baptiste tout Bijou la reine, Rosine Mouchopi. Bijou la reine, pardon, beauté, on a beau y en à ça qui est monsieur, Bijou la reine, comment on a tongo, de beaucoup communauté. La patronne a Bijou la reine. Il y a un bananion, son beauté, la papier Eric. Voilà, la personne beauté, Jacob, j'ai comme Tok, il y a un Kazanga, donc tout le monde qui boutou, Kovodor, tout la personne en botte wana veda bat vraiment tous à rana bango la famille ni botte avec tout le bateau botte famille peut mon bimba to linga bino moi mingi voilà on se retrouve prochainement que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.